Ma mission TV, le miroir du monde. Population c'est la Kanda dans l'élection 2018. Vous avez pas bimisa nani na tête à Seni. Non. Net bande catholique na ba protestant. Candidat au bango batiaki, candidat na ba majorité te na carte de la concertation alors. Mitakala na so bimate mais les batu mususu ba comme banzambe. Yango muni nzamba permettre berero nyonso esalema parce que na prophétisa ki yango pour baser na nzambe congolais comme ba politicien congolais basé baka culture ya pardonté. Mais bimatende to passer de les sandimi que ou les kambonga kabila. Ah, bon on ndimatende. Ndé nazana on ndimate. Na zone dima. C'est ce qui a fait que la politique est influencée église au lieu qu'église est influencée politique. Au ressurgir. Pour quelle raison? Nana nation, prophète des nations, c'est-à-dire abimangana quand besoin en mboka des alliés, tango crise est en mboka ne l'air ngana bimaka, l'air prophète ayaka pour a sonné trompette. C'est ça le problème parce que l'île besoin de le bango pour l'été. A souhaité pour y mutasali que le loyo Félix Antoine Tshisekedi a comme président de la République. Mutakoma ki nangazaki mutu oyo désigné na biso ba réveil. Tous les pasteurs, ma leader union samine na mboko. 3/4. Donc totanga. Kankenza. C'est totanga te mais Denis Lessi, nalobi évêque Mukuna, nani susu. Ba passer na minene ba. Azali tokena biso yo so wana. Soni Kafuta nyonso akina impact na mboka akota kuna pe to bengaye na ba réunion na ba musuba na impact te bazala ipe donc ndenge zana mutu tout à se retrouver mutu ko tomola musapi azate. Je crois que même président Félix Ndé a kotibo ya comprendre que Congo ya zako mona na libanda tango azaki opposant na Congo ya côté li président sikoyo ils a deux Congo différents. Toi nangate mais c'est quelqu'un qui travaille dans le bureau de la CENI. Ça dit que aza mutu nangate nanga mutache wana te maza mutu oyo asala kana bureau ya CENI il a kimbangiste bazu tour na bango ko présenter candidat na bango to trouver candidat wana za bien où est le problème mais l'église catholique même tant qu'il y a ba problème ya élection baloba est clair baloba est loroté s'ils avaient des preuves que l'élection est bien il fallait pas passer ba preuve mais babi yo zo télé mais la candidat catholique nani yo pasteur Denis Lessi non et loko tozo boya ba catholique ba imposer biso comme ba chef na biso te naza kabiliste mais je crois en Kabila. Pour Nani, il a beaucoup fait pour l'église. Esprit à Kolia, Pierre Kelekaki, batu bauti na ba pasi batu bauti ba difficulté. Yango na lo bana président Félix. Remercier batu nyonso oyo tia pour la récompense. Bati kamisala pesa ba compétent. Ataza muluba ndekono problème yate mais il suffit ka batona baza ba compétent expérimenter na yo luka ba pasteur ya solo pe ba mort na présidence de la République yango eloko na lobit ba pasteur ba kuna ba oli akuna ba garde corps 6 d'accord mais boza kuna comment bato bazokufa soupçon pour ba soupçon ba betaki marteau na cour constitutionnelle o mutawo ya okop o ya boy marteau betaki na cour constitutionnelle donc Ma mission TV, le miroir du monde. Nazana esengo ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino eke batata ba mama bandeko mbote pe boye malamu na émission oyo boningaka mingi sembo ndenge tolobaka tokomi na tango ya sembo ndenge bomoni fond ezana sima na ngai ndenge tolobaka yoko sembo émission lisolo sembo émission makanisi sembo émission tokuta na kapona kobeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo merci na bino na fidélité pe confiance bola na biso à travers le monde d'abord bozona na biso en analogie na canal Kin télévision et puis besoin na biso na YouTube Mission TV. Merci pour la fidélité. Mike Kamwa kana réalisation Koupar Bola na Rodi Louadio bango basimbi ba caméra Gimputu le grand maestro chef ya antenne Joël Pembele Samson Ilunga sous les Mboyo Serge Kwilu na exploitation. Merci Peboye Imalamu na sembo pokwa lelo. Bande ko bateli lelo nazana esengo ya koyamba pona bino Moussali Nzambe boyebio malamu pasteur Denis Lessi. Denis Lessi obozo komona Maïka Mwaka merci Maïka Mwaka obozo mona ba etano na bino Iker azali bongo évêque pasteur de l'église Arche de Noué évêque président de la nouvelle église des réveils réformés au Congo puis président de l'association Paix et Réconciliation na Denis Lessi
tokosolo la maïma talibongo la religion et la politique mingi toko beta pena c'était na etali paix et réconciliation entre politiciens paix basali ya nzambe Denilesi pour la première fois na émission Sembo après 15 ans ya création ya émission Sembo ntoyambi Denilesi Sengo eza ya biso motema pasteur Denilesi mbote boye malamu na Sembo apoko lelo. Merci. Voilà, alors pasteur Denilesi aux abonnements association président de l'association Paix et Réconciliation association de Botami mon colonie ni paix et atteindre objectif ni. Bon, na tant na oya prochainement et pas na pour qui misanga pété na oya l'association mo na salango il y a pas une année mais nazo réunir tous les éléments pour na kende Kobimisa Mikanda officiellement déjà, démarche nous a fait. Objectif Nabiso ezali toujours côté à paix, na katia Mboka, na toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et puis paix na katia ba politique, ba politicien, paix na katia ba église. Donc voilà objectif principal Nabiso, biso lingi non violence, biso lingi kimia, tout se négocie. Nzamba sali mokili na liloba yango ndeko et reconstruire tout. Donc voilà moké vision na ngai. Arche de Noé ezotamola malon kitoko na uti ba tourner arche ezotamola bien. Ba bi mikolo bokoti mpia kama bonza ezate dimezate état d'urgence on a interdit ba église mikolo ba pasteur souffle au saranate. Bon souffle za na bateau ba na loba nzambe te. Pasteur Denilesi Mikolo yoza bongo réunion ya ba confession religieuse pour na remplaçant il y a Corneille Nanga na tête il y a commission électorale nationale indépendante mais na ba information toza nango réunion ya mardi et soukaki en queue de poisson nini lekaki bon queue de poisson te na ko kota na mozindo te parce que za ba biloko eza interne mais ce qui est encore survolé moqué et les gars que biso bato a réveillé comme bande komutu la confession religieuse mutu il faut y un candidat naé soko y na candidat ba passer na vote ba kena na concertation ba sololi na nous après to passer na vote le problème est que bande ko mususu net bande ko catholique na ba protestant candidat au bango batiaki candidat na bazu ba majorité te na carte de la concertation alors ce qui fait que ce toké na vote mutaro bimeza bato yo ba candidat mususu yo ba votaki mais to constater que bande ko ya catholique na bande ko protestant comme ba candidat na bango baza komona na te ki bakoki ko bima bazu peut-être consensus il y a bisonyo sauté. C'est ce qui fait que Baza mécontent et Balingi peut-être comme mentionne dans ma réflexion. Mais moi je crois que c'est ça qui tue le pays. Il ne faut pas qu'à bino bozui voter mutuna binoté ou bandimi était que tout le monde a deux confession coûte l'équipe confession et l'équipe église est belé na Congo mon bimba eza église de réveil hein biso donc Togo par exemple l'église catholique dans a 100 et quelques paroisses na kin mais biso ce dozuka commune mongo yebi combien toza donc nous sommes la plus grande confession religieuse na katia Congo alors donc biso bato to poni muto biso to moni que aza capable baninga musupe balandi donc ce qui veut dire que bato na majorité zoko ya pas ya muto yo biso to voter mais bande ko protestant na catholique qui bazui bato na bango ba to moni penda tinate ko voter bango par rapport na droit ya oyo il y a indépendance ya mutu ya souveraineté à chaque confession religieuse mutu za libre à voter na ba critères o esengeli bon ba critères wana eza déjà établi mais bango bazomona que critères wana ba critères mutu akoya ko za la mutation à salité à une expérience na quantité fois za mutalibanda bon biso to puiser que mutu déjà zo sala a sali musala une expérience à musala wana a na capacité ba norme technique ba norme esengeli pe aza pe na morale
aza sincère aza pe asambelaka pe aza na bacritère oyo esengeli mpo abima mokonzi. Alors mutande on a so ba voter ça problème pas parce qu'il a travaillé, non, et en a bato mususu ako travailler quelque part, mais azalaki mokonzi te, mais azaki sibater net oza PDG awate, mais ozo travailler mission kitoko, mais ce biso to moni ki yo ozo sala mosala kitoko et que lelo batio maboko pour mata, c'est normal. Alors et ali tout seulement ezaka ndenge bandeko na biso ya catholique na protestant pour ba misu ba lobité pour bango balingaka bato na bango bazala. Mais bato na bango bako za la pété parce que tous ça indépendant. Mutu na mutu confession nyonso eza la responsabilité nango. Alors toki biso ba monsieur sona to monique au travers des représentants na biso oyo azakuna, c'est normal que to ko ndima to voter moto biso to monique azo akoki ko zala ko gérer l'élection au ezoya na kati ya Bosembo. Moi je trouve que confession moi les moninga wazate. Non, d'après pasteur de l'Église, il y a un problème. Bino ba confession religieuse boso ninga bo appuyer bo chapuande ba kino balobaka na candidat oyo asalaka na Corneille Nanga. D'après une grande partie de la population, Corneille Nanga a échoué na tête ya Seni. Na tête ya Seni, mais bino boso nga bosa la bocha mutu oyo asalaki na Corneille Nanga. C'est ça le problème parce que de l'Église. Boso nga ngolobango pour l'été. A échoué te po ye muta sali ke lelo yo Félix Antoine Tshisekedi a comme président de la République. Muta komaki nanga zaki mutu oyo désigné na biso. Ba réveil. Mais biso to désigné a échoué na nini pour mutu aza président Joseph Kabila te mutu a président sous ezali Félix biso to sali alternance mutu na biso candidat na biso. Beaucoup de gens critiquent nanga salaka hold-up électoral partout. Il y a toujours des négativités na positivité aza moi na biso to wanga nete na passe. Donc ndenge ezali wana il a fait du travail. Preuve première alternance c'est ça mais pas naï so ga loba ya favoriser Kabila alinga tia anga favoriser nani Tchadari alinga bima na ba point belé malgré ta mindu ke beta masonde ni mais alinga ka salaka tout Tchadari abima mais andimi et pas ya Félix Antoine Tshisekedi to longola ba soupçon pour ba soupçon ba beta ki marteau na cour constitutionnelle o muta o ya cop o ya boy marteau et beta na cour constitutionnelle. Donc nous prenons la réalité de la cour constitutionnelle que Montabima qui résultat où il y a Pesaki qui est allé Félix Tshisekedi et en onde bimi kuna na cour constitutionnelle peut pas confirmer basamba kit Montamutaya na ba preuve donc ba preuve que botiko nanga salité nanga azala sembo pas pesimo en alternance donc ndenge ça mais c'est bon mutananga adam mutananga te mais c'est quelqu'un qui travaille dans le bureau de la CENI. Ça dit que azam mutananga te nanga mutache wana te mazam mutu oyo asala kana bureau ya CENI. Il a l'expérience, c'est pourquoi on veut. Alors on peut pas prendre quelqu'un comme ça là to voter mutu mombo to za assurance na été aya ko sala nani wana. Ce qui nanga l'exaka muta Kabila. Il y a président sortant Kabila, là on pouvait dire que nanga azam on a be to ko nié pe mona na bisote pour biso ba to tia maboko. To sali prière to memi to ke tikae la présidence et puis présidence andimie à cette alternance. Moi je crois que ce qui n'est pas Kisaka Moutia président Kabila n'a tout le paquet ouais ils ont mais il y a spécial alternance à tiendre ma comme bon mirmiri a cessé les ont dit et à l'bisoté bisoto dans la réalité au monde na cadre on a ce qu'on entend que la société civile nous votons selon nos convictions à Moutou le la candidat à Mbalo so a witi na kimbangiste ba sa confession religieuse kimbango ezali confession monene hein kimbango aza partout ba kimbangiste ba dans le monde entier. Donc ceux qui candidats kimbangiste ba tour na bango pour présenter candidat na bango to trouver candidat on a bien. Où est le problème? Qu'est-ce que vous mijotez bozo lingabo bosa la susunini biso to linga to parce que on ça clair tellement maloba na yo bozo na bosa nini parce que population ça la kanda na ba élection 2018 bozo lingabo bimisa susunani na tête à Seni non na le bien population ça na candidat wana senga très propre, un gars très bien, un gars conscient, un chrétien kimbanguiste.
c'est normal. Et ça, candidat n'a pas présenté. Puis se trouver que candidat a bien. Mais babi yo zo télé mais la candidat catholique. Nani. Yo pasteur Denis. Non, et l'autre tozo boya ba catholique ba imposer biso comme baba chef na biso te. Catholique à majoritaire. Te. Bango 114 églises, ceux qui paroissent na Kinshasa sont 100 et quelques. Biso en a plus de 10 000 églises. Vous avez montré que toza ba grand. Donc bango ba banda, ba organiser, ba salo ba ko sala beaucoup de respect à l'église catholique. Que moi-même natanga kuna na zo ba formation na kota petit séminaire na kota na respecter l'église wana. Mais ici moi et l'autre moi ezo salema, au moni na préséance ba pesa bango ba diriger confession religieuse. Deuxièmement, secondé par l'église protestante. Bon, c'est normal bango pe bazo luka mais bango ba bandanga na ba kala ba tuna bango ba be maluma luti ba yo côté pas la biso. Donc moi je trouve que et l'autre toujours dans la vérité qu'il y a un combat dans quel sens les catholiques et les protestants veulent la suprématie. Il y a confession religieuse. Ça dit bah zo appelle mutuna bango bacha. Mais mutango bazo bossa nous sommes 8. Nous sommes 8 confessions religieuses. Et dans 4 confessions religieuses, nous avons un plan d'action, nous avons une confession de foi. Donc chaque église, on a tous les 5 bazar normalité, non. Toi normal, tout. Mais l'église catholique, même tant qu'il y a un problème, il y a l'élection. Le est clair, le est loroté. S'ils avaient des preuves que l'élection est bien, il fallait pas passer sa preuve. Sur la loi qui est à un résultat. Papa, le résultat est bimangate. Le résultat est à mon mongo. C'est mon cousin, c'est mon frère. Je respecte beaucoup. Et puis, tout le temps, un petit séminaire à Yébinga très bien. Na oloba awa en bonne et de forme et en bonne conscience que un jour ils présenteront leur candidat. Soit convaincu biso, tu vas voter. Mais dans le moment où biso, tu vas voter comme candidat. Denis de Sabunga qui n'a tout d'un coup. Ressurgir. Pour quelle raison? Non, nation. Prophète des nations, c'est-à-dire Abimangana, quand besoin en Mboka, les alliés, tant crise est en Mboka, leur prophète a sonné trompette. Na sonaka trompette kala, na ebisaka batu kala, qu'il y aura des moments difficiles pour en Mboka, il y aura des autres côté en église, mort en église parce que l'église est déviée. Makiona ekotaki, lokuta na ba prophétie ekotaki, kindumba ekoti une église, le désordre ivresse ekoti une église, ba kisi ekoti une église, magie ekoti une église, ba jeune ba okufa, ba papa ba okufa, ba passé ba okufa. Alors, biso ba tozo détenir monopole ya foi ya bato. Tozo encadrer bino. Biso de tozo servir d'exemple na population. Tozo côté ya bino, tozo te ya ba ministre, tozo te ya ba président, tozo te ya ba konzi. Donc, biso toi na responsabilité. En tant que prophète, na télémagi na période à présent Kabila, na yebisi ba na nzela ba télévision ba émission. Na on a sepeli mbalo pe na émission na yo parce que na télémi pe ba Pierrot na digital na ba RTNC ba katanga ko d'émission dernièrement il y a 6 mois, na annoncé qu'il y aura une maladie plus que le sida. Na annoncé division où ils en a 4 ba parti politique. Ils en a cash, ils en a koto, il y a FCC des ordres mon ami même bahati abima donc au coup tapé côté à casse négociation la fissure et ça les mis au peu aux mona entre l'IDPS naina bandeko ya PP il y a non il y a INC donc aux coup que tension et na prévenir ki biloko wana ndeko ngai ville na prévenir ki biloko na RTNC ba banga ke émission ba kataka mais tous ont l'émission après yo yebi émission ya boyete ngabité na loba vérité lelo na lobi crise moko kokota na makasi na mboka na niveau moko to ça na maladie oya yango tant maladie ye moi je réapparais pona kozongela na moni plus de morts ya ba pasteur congolais ba kufi chaque jour matanga korate bazo kufa penda bazo kufa pourquoi on se comprendre donc na ye ko bima pona kozongisa bande ko na nzela que to se repentir to tika mabe to lungwa na kindumba tolongwa na mulangwa tolongwa toluka nzambe oyo apamola biso politique epamola biso te be nzambe muta pamola biso. Alors en faisant ça na constaté que na mboka non seulement ba pasteur l'église est comme des preuves. Quand je parle de l'église ici nous parlons de toutes les églises parce que ce qu'on tali même na catholique
Badege Zali, pédophilie Zali, partout, protestants, c'est partout, il y a des autres. Tout le monde, les tamboli, partout, l'église des réveillés. Donc, partout, où l'église, quand nous faisons l'église, c'est les 8 confessions, où tous le bana. Donc, spiritualité qui dit, il y a un mboka moins télématé. Mboka ekoki ko télématé, soki biso basai na nzambe, to télémi malamuté. Bon nzambe faut ayoka biso. Bo soki nzambe so azoka biso sute. Bo yo yebsanga sikoyo population sikoyo a obongandeni. Parce que président a encadré par ba pasteur. Ministre encadré par ba pasteur. Soki aza protestant te aza kimangisi. Soki kimangisi te azali réveil. Soki aza réveil te aza mutaneo. Soki aza neo te aza quelque part. Bon, quelques athées, on a tous en bango basé BLPT, baté penda qui n'a beaucoup penda baza pendate. Donc, mais batouana banane bazo encadré bango. Biso, mais nous ne servons plus d'exemple. Alors, l'église est comme plus politisée. C'est ce qui a fait que la politique est influencée église au lieu qu'église est influencée politique. Et crise wana yangonde memi biso to comme lilo na étape autozanango. Yango zomona ba passer ba telemi. A passer comme menacer politique, a passer comme le contraire de oh musalo sengela biso to sala. Yangonga na zongi nzela pona totia kimia. Na même un message de paix pour permettre ba pasteur to zonga na musala na nzambe, paix ba politicien, ba zonga esika moko. C'est vrai, il y a la divergence d'idées, divergence d'opinion, mutra bazana projet de société na bango, mais tant on va sangani tous ensemble, personne n'a gagné. Où a gagné ba député, où a gagné présidentiel. Bon, bah sangani pote ba continuer nzela. Bah comment ça va on va kabona oui, mais de part de d'autres baza ba cité. Où a peu mobali, ba ope ba mibali. Tant on le bo kabona, bo tia ba mususu pembeni po bo kende ba mususu ba kende. Et ko créer biso tension na mboka. Tension ane ko mema makila ko mema rébellion ko mema ba division. Donc ba mirimiri ko kota na ba coin. Mboka pe komi occupé. Donc, dans le moment où ba mboka ba armée sous ce côté les biso na kata mboka, alors le temps to kende ko kabwana to pendant la politique, c'est tout ce que le diable veut et c'est ce que le monde des ténèbres fait. Voilà, pasteur Denis Lessi, nazo rappeler na ba téléspectateurs oyo ba uto kota siko na bandako na bango bazape na chaîne tozo le Canal King télévision bozota la biso sur YouTube ma mission TV sur YouTube tozo en clair sur Canal King télévision to ami bongo pasteur Denis Lessi oyo boye bien madame. Alors pasteur Denis Lessi exemple ni bino ba homme de Dieu bongo pesa na ba fidèle na population c'est de neta y a eu trop de scandales de la part de pasteurs na ba réseaux sociaux ba bolumbo ya ba pasteur et mon ami exemple nini bo pesa na ba fidèle na bino to na population ya Kinshasa ou population congolaise. Exemple mabe mais toujours c'est un pardon. Pour pardon, on a un pardon dans tous les fidèles na ba païens na bandeko nyonso ba olanda biso na monde entier. Et ali soni. Il y a le kutate, il y a bilora solo et ali soni. Soni wana pour tout redémarrer bo pesa biso confiance. Le juste tombe cette fois l'Éternel le relève. Berere salemi mususu pour et permettre ba passer va comprendre que toi banzambité nous servons Dieu. Parce que tu bilé ba mon aneti ko servir nzambe zo sakola o kérir mutu ilobi ko comme nzambe non nous servons Dieu mukolo makambwaza biso pe toi na droit to saye biso pe toi na droit to bangaye mitakala na so bimate mbele batu mususu ba comme banzambe yango muni nzamba permettre berero nyonso esalema parce que na prophétisa ki yango pour ba ser na nzambe congolais comme ba politicien congolais basé baka culture ya pardonner ba culture ya ko démissionner té il continue à se justifier et ça énerve Dieu. Oh, ce qui fait que azo continue à m'abé, azo conseiller, azo continue à benza, mais bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous va permettre scandale bima pour conversion na biso ezala. Na otia biso, na za komi bimisa te pour batwa mon ngana musanto. Non, je dis seulement que Dieu a permis ça pour tout recadrer l'église. L'église est zonga propre. Ils ont épouse à Christ. Ils ont appelé instrument ya bénédiction ya mboka. Ils ont instrument ya Congo. Pour te mboka o téléma, mboka prophétique, mboka kimbangu, mboka o ya basakoli. Mboka oyo. Alors, basel n'ensemble te servir d'exemple était surtout dans les derniers temps 15 ans. Réveil to kutaka na ba frère Oton na comité urbain. Réveil wana to bandanga na ba groupe de prière.
réveil na catholique ezali na charismatique, ce n'est plus ce même réveil d'aujourd'hui. Donc tozo senga na bassin na nzambe na bike mikolo bolingi ngate, mais bolinganga parce que nga na prophète, je dois faut na opérer et c'est quand to fini ezali pour to fini bima passer ici la malamoko. Donc ensengi pardon na ba population nyonso ba olanda biso na ba konzina bandeko nyonso ou bozoki po na biso. Ceux qui ba mususu ba boy ko senga pardon, moi je demande pardon à leur tour. Donc on a sengi que nzambe akoka ko limisa biso et à permettre boki ma béguise té bozonga béguise na bino baza batu bakui baza basena nzambe ba telemipe. Je suppose, au hôtel le matin confinement, et permettre au ta retraite forcée, au Lukanzambe, pour Nzambe abimisa biso na kata bozo bawana. Pasteur Denis c'est aujourd'hui un donneur de leçons. Est-ce que Yomorosa modèle? Vous êtes un exemple à suivre. Na lobi boye, na sengi pardon au nom de tout le monde, na ngamo na kati. Là où moi mbébé zali, na sengi pardon. Mais c'est na lobi ke ngana za musato, na lobi ke biso nyonso, de part et d'autre. Ata na ndenge oyo na bimite na cadre boy meta mutu na erreur mutu na salaka batu ba éviter na sengi pardon na za donner des leçons té mais na zo singa bande koto changer surtout eloko zo pesa ngaka na ingratitude to za na mutu kokoma place na ebi ko opposer ngaka question wala mais na misengeli déjà pardon au nom ya église ba église tout ba éviter nyonso to sopani to tamoli mabe. Pasteur azo kota boîte de nuit, pasteur azo kende bar, pasteur azo zemisa, pasteur bagindumbe l'équipe solo toko, pasteur amela 5 bouteilles à whisky tout ça. Donc biloko na nyonso ba bangi, ba drogue, ba kisi to koti nzela mabi. Nde nazo senga pardon, na nzela na émission na Gilles, nazo senga pardon. Au nom ya ba collègue nyonso. Pasteur Denis ça c'est pardon. Voilà, merci to continuer. Voilà, pasteur Denis est reconnu comme un kabiliste. Vous avez s'assumer? Non. Naza kabiliste, mais je crois en Kabila. Pour Nani? Il a beaucoup fait pour l'église. Net. Bon, tu sais, Ndeko Jules, parmi les éléments où un homme de Dieu doit avoir, c'est la reconnaissance. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci et il faut le reconnaître, même si les temps ne sont pas bons. Moi, je crois au président honoraire Kabila, comme je crois aussi à l'actuel président, mais comme autant une question pour le président Kabila, cet homme va présenter une image négative trop dans Mboka, en commençant par les gens de l'extérieur. C'est vrai, certes, à Nzambete, parce qu'il faut que les gens sachent que tous les gens que tu vois qui nous dirigent là ne sont pas des dieux. Ce sont des technocrates, ce sont des politiciens. Oyo bazo pesa ba parole après temps ba commis na terrain joueur wa Liban entraîneur ya Liban na so bazo beta nenga corriger ba vrai entraîneur. Je crois que même président Félix Ndé a Kotibo a comprendre que Congo ya zago mona na Liban tango azaki opposant na Congo ya côté li président sikoyo ils a deux Congo différents. Donc moi je crois que Kabila mboko ya munene il a su faire oya kokai ko sala. Mutu sa kokate. Place à Soukeli, Nelelo Félix a eu à Bandela, peu Moussous Peroya à Bandela. Moi je crois que côté Mboka, n'a pas côté à trotter. Mais côté par exemple l'action, n'a yena moisinae, na zone d'Imabango. Parce que batia qui tous les moyens possibles pour l'église, pour tout à battu, tout changer battu, tout bon à battu. L'intérêt tout même battu pas na bango non. Ça dit tout ça là que pèse en Mboka, battu baye banzambe à solo. Pourtant, on va banzamba solo après cette opportunité passer à la ministère de la religion. Tokena réunion et si la biso réunion on a à quai de poisson. Azeli biso une semaine. Tokena réunion pas maman là. To sali réunion pour to bimsa ministre. Moutunyo soit ministre. Sauf là tout le monde ministre tie kena. Azeli biso abi bon. Bozana consensus c'est tout l'équipe. Pour les religions on a ministre de la religion à s'occuper uniquement de ma église et en ordre banal. Après ça on prend biso. To yo qualité. Aïe lisusu na ba réunion nyonso ya biso avec honneur même ce catholique à Bouddha président Kabila c'est dû à nous parce que tout un article moko ba catholique ba loba que a plus réveil tu vois donc à même biso na niveau moko que ce qui biso ba pasteur tozaki na moko parce que les gens parlent des millions tout à sala biso nini non quand quelqu'un te azo croire na yo a sali yo confiance que Bossala Bouepon Mboka, projet Bouepon Mboka. Cette personne-là, c'est une personne à croire, une personne à soutenir.
to kena ba réunion biso ba to senga bo pour les locaux to réussir boy to sengi autant bon ba pesi biso autant ezango bima mais bima tendeni to passer donner les sandimi que oliaka mbonga kabila bon on ndima tendeni nde naza na ndima te na zone ndima que biso moto sai de vie bana besoin par exemple pesa na mboka il fallait te faire passer par exemple un message à paix pour bakene par exemple na dialogue nous toutes les confessions religieuses to kena ba tout ba se retrouver pour un discours combien pour na bolo baboy autant et combien d'être à peu près non mais parce que les amis na bien soit à 1200 moni réunion na présidence na répondant qui passait qui jamais les élèves commencé légué déjà na répondant qui est il y a bon côté parce que réunion na présidence tout temps toujours que déjà 1500 2000 tickets par jour c'est dire par jour quoi sur le 15 jours ça là 2000 fois 15 1500 donc jamais vous tu vas avoir 1000 voilà ils arrivent 1500 2000 Némi le directeur du cabinet Némi biso bato bana bochab to yebi ndenge makamweza donc réunion to kena kuna moi ticket 2000 papa 2000 ya moke na situation to ala ngo ezambongo ebele on va s'organiser fois 15 $. Ouais, so il y a une réunion à 10 jours voilà combien 20 000. Bon, non seulement ça. To yé ba réunion musune to ya lobaki wana to zala ki pa ya place ya tanga kombe de boso ki noma. Ba pesa biso $100,000 to organiser musala. Mais to longoli moi ba biloko ba salle to lui les reste tikali to. Et bon on sala na stade de martyr. Wana ngam na zali kutu coordinateur ba milieu ba mbongo ebima ba million. Mais ba mbongo wana confession nyo sa zwa na catholique na protestant. Na ba konde ya liloba ba tout ba passer nyonso mboko ngamu na coordonner kango et puis marini mutaza coordonner ba confession nyonso na batunga na coordonner la société civile na organisation donc mbongo ebima kimuta pe azali na kati gouverneur kimuta azali na organisation donc tozana ba société civile tout ça mais ngamu na coordonner ki réunion ana mbongo ebima à peu près combien c'est Denis les on va nous bazo ba $30,000 ba $50,000 à cause ba confession nous bazo ba $50,000 ba bazo ba $20,000 ba bazo ba $30,000 ça dépendait de la puissance na impact na sur le terrain oui mais tout le monde a eu l'argent est-ce que na réunion na pasteur évêque Moukou Nazalai oui Moukou était là za la tende Moukou Nazalai ba réunion musuku to sala ngwe na ye neto ya suko to sala na stade Tata Raphaël wana oyo to salaka conférence l'église nae mais ba pesa biso 250,000 mais on était là chez lui ngabunu na mbongo na ye to kutani na le to so na pesi rapport pa na ye na kakenza après to kena réunion to ke to sali organisation puis to pesi mbongo mutu ça se retrouver oyo to salaka kutana na pa nani pe nani kisami na zalaki bon na ba réunion belé mususu kisami na zala na poto mais to longoleta mo eloko na ye to pesi na représentant na ye mais tu sais que pour faire ça représentant mais azalaka mingi te po ya zali mingi libanda mais o ya zalaki alia donc tout le bac l'ingratitude est condamnable oui ce n'est pas bon tous les pasteurs à manger sur la table de Kabila tous les pasteurs mais leader union samine na mboko 3/4 donc totanga kankenza te totanga te mais Denis Lesi na lobby avec Mukuna nani susu ba passer na minene ba azali tokena biso yo so wana Soni Kafuta nyoso akina impact na mboko akota kuna pe to bengaye na ba réunion na ba musuba na impact te bazala ipe donc ndenge za na mutu tout à se retrouver mutu ko tomola musapi azate mais ce qui m'étonne tant le président Kabila n'est plus au pouvoir ba tout ba limité ba comme fingaye ça m'étonne parce qu'il y a des gens qui ont été soutenus sérieusement ko le kana ba biso bazwa omone ba to ba passer mukuna ba mususu wana bon, passoir. Bon, mais na ozo carnet par exemple, excusez-moi, moi net na monaki et là on a mon ingratitude. Tu imagines maman Oliva ya pesi chloroquine. Na inerbe. Ah papa, a pesi chloroquine ba boya yango ba lobi eza poison, mais mbongo ya pesaki. Ba lobi yango. Mbongo anekewa. Donc, quelqu'un qui construit un hôpital de 1000 personnes. Azuma mbongo na ye. Olia ke no tonga libanda ya mboka andimi ko investir na kati ya mboka na biso azo soutenir ba artiste azo soutenir ba journaliste o bazo zwa obédience na ye azo soutenir batu okufeli ayi azo en charge de Bemenao il n'est plus au pouvoir mubane a présidente mais il est en train de soutenir les artistes les pasteurs le tout là ngana kena malade en Afrique du Sud atanga poison mais cet homme m'a supporté na moi sinaye ba supporter ngai ti na bika Tina zongawa pe ba pesanga ba frère o esengeli na vana Afrique du Sud plus d'une année
Donc ba soutenir nga ko lia na ngai ba mituka ba sombela ngai ba nene tout pendant qu'il est bien hôpital ba opérer nga 9 fois papa na kufaki déjà. Je lui dois beaucoup. Je lui dois avec tout le respect na sengi na basel na Nzambe bo senga pardon na Nzambe et puis beaucoup ko finga passer beaucoup finga président Kabila te. Et loko wani faut style baba no finga dia Félix. Abandi président Félix dia ba do finga. Kolabo azana mutuboye non biloko na to tikango Kabila congolais d'ici ba président bisoye ayawa to lia na table ne pendant 15 ans wana 18 ans to lia pembe nae to tika jamais komona ki rwandais nae lelo abimi moi c'est commis assassin atia batwana non to respecter moi c'est une grande dame to respecter président de la République voilà c'est le père de l'alternance a si pouvoir na Félix Tshisekedi to ko séparer bangote botika batwana ba kendi ba kabwana ga mutu après si pouvoir na Félix ou Félix a été élu non nabi alternance c'est-à-dire que yé atiki manto na yé et pas ya président Félix na peut-être so comprendre c'est-à-dire que o ya koti azui aye yé pe azui après si bitu mesalimité na kimia passage de sami na kimia ba sous de table on est ali bisoté ah nazolo ba ndenge mukili ezali pe ndenge mukili moni donc ils a bon. Donc, et là, il y a bien polémique. Voilà, pasteur de l'île. Autant que le grand pasteur, bon, pasteur au bassin à combo, au bassin à opinion sur rue, on a surtout lié à message à présent. Oui, mais il les a soutenus. Comment expliquer que l'élo, il faut qu'on le dise parce que c'est de l'actualité. Oui. Moukouna Abalukeli Kabila. Bon, et ça droit naïe, mais dans l'andaka émission, moi, moi, na taboulé, abi jamais à la politique, bah, comme ta baron me maïté à comment à la politique. Moi, je crois que ce qui est important, naïbi eloko ya monakité, nzamba lobeli était bon, à un éveil pathotique, mais reproche qu'à la salle liée, bon, y est passé mon qu'on a soutenu hier. Y est pendant ça soutien makasi, na mariage, ouais, azo ba soutien makasi, na ba problème anda qu'on a eu, tant azo problème anda on lui a donné plus de 100 000. Donc azo ba soutien belé et puis tous allons ensemble et puis c'est un grand homme. Moi je crois na passer Mukuna. Bon, je ne sais pas déclic on est salemi. Bon, moni mutanzamba moi rola mukabonza malobeli bon. Na yebi o nzamba lobeli était. Mais ngana naza contre éveil mais éveil en ezaki plus concentré sur Kabila. C'est pas bon. Il fallait ezala éveil moko e bandi banda Lumumba nde ba kabwana na ba kasavubu ba problème il faut analyser problème critique à Congo. L'éveil c'est quoi? C'est la prise de conscience pour envisager le futur. Donc il fallait abanda ko critiquer bana batwana ti na Félix président Félix positivité na négativité na bango pour permettre à dégager consensus moko pe projet moko de société pour lobby sikoyo tout se retrouver. Bon, tant que azo lobaga Kabila fois contre la prison a kepete a fundié. C'est bon? Moi je suis d'accord avec lui sur toutes ces démarches qu'il a fait, mais sauf qu'il devrait reconnaître aussi que non, cet homme lui a fait aussi du bien. A expliqué motif nini o commission ndengana, je ne sais pas, mais moi na kota na sujet na éveil pathotique, mais je l'encourage. Ce qui est outil et là on me donne une inspiration en Zambie qui continue, mais sauf que à focaliser en outil et pas à Joseph Kabila. Na pesa qui est conseil une émission moko tout ça là dans de Gosongolo na lobi boy. Batu basala batu mabeza ba fou du roi. Ba fou du roi ezali batu ba tout autour ba fanatique ba tout autour. Jean-Baptiste a loba vérité pas roi. Ayebisa roi obali moi c'est ndekono za na bomwe. Roi isali soni na miso batu akei mais à saler ma bête. Mais un jour, maman na soni wana abandi ko yekolisa mwana ne danse. Abi que papa zaka faible na danse. So que mwana bina au sengaye. Mwana na bina na fête. Papa tourne qu'est-ce que tu fais? Mwana ke ko tuna maman. Maman le bina e mutu à Jean-Baptiste. Au moins mutabomi Jean-Baptiste. Ezali roi te. Mutabomi Jean-Baptiste ezaba fou du roi. Il y a des gens tout autour ya ba konzi. Balinga ba sala bolamu na ba konzi na bango. Bako créer le problème. Bref, tout le monde est de quoi qu'il y a en prison. Souci nanga ezali que abima na place on a pas toi a besoin naé. C'est responsable d'une grande équipe, c'est responsable azana ba confession naé, azana église naé, azana ba bana, azana makambo ebele. Souci nanga ezali abima. Souci nanga nazo senga naé
tant il y a Zamwa Mouki, on a le temps bima à rectifier façon naïe. Il y a comme m'éveille Oyo à Sali parce que à Otika Ngote il va continuer, mais à personnaliser en Ngote et comment est-il au moins Kabilate parce que Oye Basika Likofi Outate. Continue à Outawana, la prison, Ngamo de laisser la Outa la prison, naïbi qu'est-ce que la prison? Alors, bah konzina biso na bato ebele na mboka bakoka ba critique trop té. Faut faire trop d'attention. Donc na sengi naïe, je l'encourage d'avancer na éveil naïe, mais éveil est à la plus nationale depuis Kassavubu Tilelo qu'il donne des positions. Mais naïe personnellement en tant qu'homme de Dieu, tozonge la misala na biso anzambe. Totika bilokana. Pour na moni ba congolais, ba passer congolais ba expérience à politique. Oui, batika na musala nzambe. Batika musala nzambe, totanga ba classe lokola ba gizamena na ba biso totanga toluka moi société net na moi nzondo TV boy moi entreprise quelque part aux humains lok ba musu batanga classe de ba catholique ba favoriser ba sango batanga ka pour toluka misala ba to suba vana ba sala nzambe batika politique selon des na moni politicien moko pasteur moko a sali impact na Congo na politique a bongolisi batumité mawate a changé vie ya bato na Congo ate o ba kota mingi na ba parlement ba bima ba kufa na molimo o ba kenda na politique to moni résultat moko te to moni parce que politique wana so kende nango en tant que pasteur il faut alwa ba Daniel o banga ka penda nzambe ya solo o zaka mutu moko pendo zana ba casserole te biloka pembeni te ndetango to te ya bato wana ataba lugio na cc ba ozoyote mais ce que vous avez ba casserole oza un homme hypocrite toza na ba mbebo ya mike to za lango ba osamusa yo kaka pita ba osamusa molimo ekufi ba ndimi pe ba ondimo soute. Donc moi je crois que c'est lui qui veut aller en politique qui soit comme de Daniel ba tout irréprochable. On a besoin de pasteurs intègres et responsables. Ne ba pasteur wana nde ba ko ke do salango et tant yo ki ataba lugio ba ozoyote mais oyo penza oyo ya biso na kati ya ba gauche droite oyo ils a passé conseiller va passer va vendre tout le canal de l'Oganzam après tout qui est likolo ba mos mayo bazali a passer à ministre d'accord mais au moins équilibre que vous allez vendre trop mais je le félicite et c'est Azali et puis batuloko la ba mogalo batanga ba classe à passer mais à la maison civile au moins moi ba fonction vous allez aux en faire mais vous gérez. Donc il y a des gens il faut encourager à passer à la formation le catholique bazwa pe batanga pe ba classe pour n'arriver aux amutala mungi na tongo nzamba loba na ngazwa nzete kende boy biloko wana ya banzete na yango zotinda bisusu bimbongo ya te to komi ko kosela batu makambu ko bimisa batu ba misopi na nzoto ko bimisa biloko iza na cité to komi na ba mankiona to kote na ba lokuta to kote na ba magie. Donc tout ça là effort na mon expérience ya passer moko apesinga pour ça aussi la politique pour na moni bakenda ba kufinyo na molimo. Donc je crois que tout ça là effort to zongela nzambe na biso to te ya batwana to soma banda ko sans politique to soma ba mitu avant politique ba yo kuta biso ba kabila ba président kabila ba kuti biso ba papa musée ba kuti biso ba dina bala batonga bandako batonga l'église à minene sans appui à batwana bakimbangiste basala batitchen na bango ti batonga je crois que zalika bandimi andimi wana so balembi biso nde siko bakomo lemba biso nde ero nde bakomi maboko. Voilà, pasteur Denis. Alors to so ke malem balem na tsuka pasteur Denis, deux questions. Il y a Liboso président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à ce pouvoir ça fait une année mais pasteur tu es tout ko assister na ba détournement tout ko assister na toye malade libiso à Covid-19 zandu bakangi olanda ki actualité ya zandu pasteur Denis tout ce kende wapi pa c'est comme si mulili moko za liboso ya peuple congolais tout ce kende wapi tout ce kende mabe makasi yango moni loko na lobaki bato bazo finga kabila lelo lobi ba finga président Félix yango na osenga Félix pembeni na yo luka ba pasteur ya solo pe ba mort na présidence ya république yango eloko na lobit ba pasteur ba kuna ba oli kuna ba garde corps 6 d'accord mais boza kuna comment bato bazo kufa faut président per tout na question ana parce que sika mulili et sika musana nzambaza liwe kozalati mais liwa ngweye eponika ka présidence ata covid ango mais ba sel nzambe baza kuna. Il y a des pasteurs qui ont commis un changement de mentalité. Bah, nommé officiellement, ça l'église qu'on a parlé de la nation. Qui était à la kuna? On a parlé de la nation. On a évité, mais qui était à parlé de la nation? Président Pessimbo Kanambo Kanzambe. Mais il faut collaborer. Papa, et là, il bosso.
omoni bato baye l'esprit à kolia. Esprit à kolia Pierre Kelekaki. Bato bauti na ba pasi bato bauti ba difficulté. Yango na lo na président Félix. Remercier bato nyonso oyo tia pour la récompense. Bati kamisala pesa ba compétent. Ataza muluba ndeko problème yate. Mais il suffit que bato na ba compétent. Parce que kolanda procès au tolandi ya soni. Ya komona ke mbongo na biso ba peuple ezokene na maboko à certaines personnes. Parce qu'il ne faut pas dire que makama boy c'est vrai. Mais le tozo senga. Monique yé a pesi ordre qui est logique et salema. Mais entourage, il faut à ça la nettoyage entourage naï. Nettoyage à basal l'ensemble. Nettoyage à bas conseiller oyo bazo koka makambuté. Parce que na minute oyo ce qui a échoué, parce que ceux qui dépassent échoué dans mandat oyo, les gens ne pardonneront jamais Etienne Tshisekedi. Alors, vous êtes obligé de réussir même à 10%. Faut pas tout mon effort. N'est-ce mon libiso, bah jugement boy, effort. Et zalaga, moi logo ya moi mantekati. Et comme appenda bongo état de droit n'est-ce yo biso n'est na bi papa nanga Tshisekedi wa mulumba. Donc na sengi vraiment na président. Zonga na pouvoir discrétionnaire na yo wa moi na nzambe. Luka nzambe na yo. Yetuna ye otienga ne sikoyo yepsama orientation na kende wapi luka basali ya solo o nzamba lobaka nzamba ko peso orientation okozonga pimpon même attaque ko réussir 100% mais ba tu vas comprendre que il y a eu quand même des coalitions quelque part moi ba kale pe ya mike ko ko zangate parce que coalition ne veut pas dire que ba to ba betele maboko te bango pe ba perdre le pouvoir ba la minute oyo faut moi ba kale mike pe po ya réciter ba tu vas comprendre na bango mais moi effort moko boye salema alors pour salema faut longola ba sentiment o longola bato yo ba sunga yo na vie bato basala récompenser bango basi ba lele déjà moto na moto azonga aba bana commerce na ye luka ba conseiller ya bien luka ba passer ya bien luka ba tunyonso ya bien bazonga tout autour na yo zala toujours uni na coalition pour na parole yo pesaki kene na ngoti na suka et l'Éternel va bénir votre mandat et je crois que vous avez un Zambia solo parce que n'importe qui a votre pouvoir ôter n'attend pas ninga mutu ba olela ba fayulu ba olela ba tuzu ba olela yozu yango donc ezali que Nzamba tio mais pour quelle raison? Pour la raison que le peuple mange, le peuple a souffert bokanisa biso peuple a souffert na ndenge mo ndisegi de temps bazo mona ba chiffre ba millions na ba compte ezo pia ba ner na ngamone na za bo ner donc ner zo zwanga na oka ba millions ezo lekana ermo boye église kangami to tala boye nzambe mais to kalinga mutema pasteur Denis Monsieur Sili 1 minute otali caméra ya Rudi Luadio message à suka poto kabwana na mokola lelo message à suka na sengi bomoni nde na tamola ke pas président ya Sénat na okene pas premier ministre na okene pas président Félix na okene pas président Kabila président Honoré Kabila na okene komona bactère président du Sénat il y a parlement pour na faire passer message à paix na sengi FCC au nom du peuple congolais cash au nom du peuple congolais botika ba théâtre bo sangana boyebi que ba divergence est ça mais ce qui boyo kanaki c'est que boye bani alors bon même biso na ba distraction ezani oyo ba vengeance oyo alongwa oyo tokebo ba longoli nani kabuni lobby kabuni la kena soki na kofunda o ba présenter mususu candidat mususu côté loyenge côté donc il y a pas théâtre de chez nous ba vengeance on a to longola politique ya kofinga même ba talibana wana ba ex ba zalaka na Mobutu ba donner des leçons ya lelo ba to na nyonso il faut se mettre en doute. Vous parlez trop au nom de notre peuple mais vous ne faites pas ce que le peuple veut. C'est que je vous dis en tant que prophète aujourd'hui au nom de la paix et de la réconciliation. Le pays a besoin de la vraie réconciliation. Réconciliation qui même apenda sololi na présent, même apenda sona fati, même apenda sona oyo bilonyo so bo vandi en privé, bo sololi penda. Moïse Katumbi aye ba vandi bilonyo so. Moi je suis en train de demander ça. Et ça pour la poste à pouvoir te mais quand même vous vandi na table mon pas ou pas Kabila ye Fachi aye ba leader nyonso mboka oyo penda ke biso to tia miso bo vandi bo sololi nanu tala peuple oyo anyoka mi dans l'indépendance toujours qu'il a combien d'années d'indépendance qu'est-ce qu'on a fait alors les autres qui sont encore là to pesa bango chance ba ke netina suka de façon que l'élection ko ya
mutu na mutu abimisa su mutu parce que tant bino bozo sala ba conflit wana lelo ba big bakabwa na cash nanani qui va en pâtir c'est le peuple pour gouverner bima combien de mois pour nani bima combien de mois bon biso siko to tika la 3 ans so bo bandi so ba des autres wana to kolia mu colonie au premier temps biso biloko olia siko biloko ngo ekomi covid to ke koto covid abene nam to ke koto na bato ya covid wana pe bino bosunga biso biloko ngo komo mata chaque jour ezo mata bosunga biso pardon vraiment ya on senga président Félix so moyen ezali bo libérer pe l'église pona mona bato otambola na bango mudele on na zomona kisasa bato bazo tambola na bango kingasani to ozwa tambola ba confiner ba déconfiner pe Gombe ba déconfiner ndamu pour permettre bato bazonga misala bato bazonga to po bato bazo tambola na bango mudele on na zomona bato bazo tambola na kingasani bato bazo tambola partout bato bazo tambola na Gombe bato bazo tambola bato yoso bazo tambola ole kapé na ba frontière na pe oleki na ope bato bazo tambola donc ça ne sert à rien boluka moyen ya ko kitisa moi biloko na po bato ba survivre po sogité révolte koyamba loyo eza ya nzala nde yango nde koya kobuka barrière wana nyonso nzala nde oui nde omona ina zando wana parce que les gens sont fatigués bino bozolia kuna esika boza mais biso siko ba pauvre journaliste ba vivre ndé merci donc je crois que na sengi na peuple congolais patience to supporter président Félix azana morceau dur to ina président ya kalate to tika ba président ka boloko te to comme en étape ba président ba ki magate papa Gilles o ya kei moninga monier awa je crois que c'est ce qui est important to lingate ba président ba ki mamboka lokola o ya kei mususu atikali Félix peso abimi atikali o akokota atikali to supporter ba merci passer Denis monsieur Sini me ba pesingai Jean-Pierre Jojo to pesa question moko conflit na ona kizamina ezanini po ba bozo tanga partout 30 secondes qui s'appelle un grand frère dans la foi on a leader avant bon mais on a été en conflit on a auto souhaité que de 30 ans de mariage on a souhaité yango isusu yende mutakota ina lisolo ngana bitole ya yeko kota justifier bien zoga 1200 na 1000 ye mungu mutakota ki yango ngape na répondre ki yeke non ndenge za boto liaki jour 100 000 yaki ozwaki combien to kabula combien c'est tout nana conflit na été na ligende vérité na ba liaki et pas kabila et sili et pas kabila liaki Toulé. Na passé qu'ils aiment. Bato président Félix ne mabo makasi. Mais likambote malem ofungwama. O ba million ana kutu ba kabila ba ina ngote mais o bino boye ko fungola pe maboko bato ya président Félix ba fungola maboko ileki makasi trop bo fungola. Merci pasteur Denis Lessi. Bande ko batali émission esili to uti ko yamba bongo pasteur Denis Lessi boye bien malamu. Bokié, nous avons propos invité et engagé Kakaïmoko pasteur Denis Lessi. Mais entre-temps, Mboke Zana passé, chômage est makasi, dollar est commis à 20, bana bazo tangate bazana ndaku, bana belé basuke commis belé, pour bazo tangate bazana ndaku, mai pasi, courant pasi, banzela ya kufa, nzala, nandenga kusakanate, et puis to éviter ceux qui ba bailleur, ba benga na ba locataire mususu na bandaku. Pasi eza makasi to senga kaka na nzambe sambela tshalo boko na Congo bino ba bezo kamba biso na Congo au lieu d'être distrait na babilo ka pamba bocha mayele na bino po Congo ekende liboso mais c'est malheureux on a assisté na ba détournement passé de l'île sa autour le bango na Congo za la kaka ba détourner ba millions bino momota la dossier à 100 jours et sali bato pasi ba maman retraitée ba maman veuve baza rouler bazo soit kaka ba 30 000 francs ya ba mibali na bango mais on attend des millions il y a des tournements oba mbongo wana ikoka ko servir ko bongisa banzela ko tonga ba école ko tonga ba zanda minene mais lelo tala ba mbongo ya l'état et kenaka na maboko ya batu to senga kaka na ba konzo bazo kamba biso sikoyo président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi état de droit ezala solo ezala slogan T le peuple d'abord ezala solo ezala slogan T pour passer ezali to za batata ya bana to za na bana na ndaku passer eza makasi ba misusu ba komo kolia na ba famille misusu ba komo kolia bana na ba journée impair ba papa na ba journée père eza passer botika malamu ndeto kutani mbala sima kimia ya kolobi pa biso bozwani. Le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19
L'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde.